Mbote mingi bandeko na biso bolandaka ba superstar na biso Enis and Rose bauti Londres bazasiko kati na mabele na biso na Congo kine bango yo bazali toyoka bango nini baeli biso. Oui papa bonjour. Namoni oye awa na ba superstar na biso. Ozana nous se présenter tout d'abord toye bayo. OK, merci beaucoup. Je réponds au nom de Willy le docteur Willy Lukombo. Je fais partie des Éphésiens 4:11, c'est-à-dire Nazali Moko ya ministère de la parole. Batu bazali ko annoncer la bonne nouvelle. Lelo Eunice Androse ba yeko pesa bino bongo bonne fête ya Pâques parce que batu bami tuni mingi ba bona kabana ba star na biso na ba télé réalité ba bona ba ona ba Vienga Dios na ba sai na ba Belle Vie ba bona ba ona ba Isobe na ba tout tellement yube. Alors batu ba yeba ke bango pe ba sambelaka. Alors je dis encore merci na maître chinois pe na maman bongo oyo aboti bana oyo maman Sandrine Buluku ozali bongo petite sœur propre ba yo leksa batu ete bana baza ba chrétienne bana ba sambela ko bana ya na bongo Jonathan Tina Suka baza ba chrétien oyo baye pona ko souhaiter bino ko pesa bino bongo bonne fête ya Pâques. Merci beaucoup. Superstar Rose motuna nangezali est-ce que bo sambelaka parce que batu ba dutara ke boza ba chrétien. À vous la parole. Merci pour la parole. Oui, to sambelaka. Soki botala ka YouTube channel na biso Rosa et Enis officiel. Bon mona ndenge ngane Enis to kata ka luketu. Ngane Enis to linga kanzambe toza ba chrétien, maman papa ba chrétien, toza ba chrétien. Star Rose nino yeli biso na mokola lelo. Toza na posa toyoka. Na mokola lelo na yeli bat nyoso ba famille na biso nyoso Mariana cousine nanga propre ndeko na biso ayembela bino mama Marie Misamo tango ayembaka eza lokola mama Marie Misamo penza azana présence na yango na pesi ye parole pona aloba kombo nanga Mariana Meta na interprétaka Marie Misamo yango lelo na koyemba pona Nzambe. Superstar Eunice na monyo lelo outi Londres ma colonie nyati na kati ya Congo yango nazo kamwa na lingi na tuna na yeba vraiment nazala vraiment bref otiki ba yoga otiki ngadiela na monyo su na religion oyoyo explique nous un peu toyeba na lobela biso est-ce que sambelaka. Oui to sambelaka na noko na biso Willy biso to bien ke ta onzaka na ki Sacha to bien ke saka ba prière ya kitoko pensa yango to ye awa poto souhaiter batu nyoso bonne fête ya Pâques. Oui pasteur Willy na monyo lelo ye na sœur Mariana Meta na ba superstar na biso nini boyeli biso na mkola lelo toza na posa toyo kabino na mkola lelo. Oui, merci beaucoup madame Ursula la journaliste. Je pense que le loyo na présence de superstar Enis and Rose lokola ba ko souhaiter bino bongo bonne fête ya Pâques. On est ko présenter bino Mariana Meta oazali moko ya banu ngazali ko encadrer oazali futur superstar obogo yoka na musique chrétienne oaza ko bimsela biso ba son ya Marie Misamo baba que l'artiste ne meurt jamais yango na toye outi na église la robe de la mariée est allée sur l'avenue Lunda numéro 28 quartier 3 Massina. La robe de la mariée signifie le changement d'identité. Yango na je vous présente la star Mariana Meta chante Marie Misamo. Soki na tele moinanga ngaina ninda beta toloe nazalaki elili ya pamba bomoi nzoto molimo nakabana sata nakende wapi ngayo nazali ke bananye
balobi ezala tata moko aza capable ya kozwa vi na nga charge nati moto bakata na ndimi ye associé associé na nga yesu 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 posika ngai te mpo naza na bibilia na maboko esika nyonso nakokende kombo ya nzambe na monoko na ngai yo basali ya nzambe oyo baza koteya biso ntango nyonso yebi te nini oyo nzambe asalela bango mpo basalelaka ye okomona ngai ntango nyonso na nzela kaka ya eglizia oyebi te nini oyo nzambe asalelanga mpo nakendaka eglize moto kutu oyo mokili soki apesi eloko osengi merci ebongo kolo ya pema ye topesi ye nini okomona ngai ntango nyonso naza kokombola eglizia oyebi te nini oyo nzambe asalelanga mpo nakendaka eglize nazali reconnaissante yo makambo asalela ngai ya minene nzambe oyo nauti na libulu ya masumu abimisi ngai yo esika nazalaki ya liwe abimisi ngai yo mikolo na ngai yakovivre ekomaki nde yakota ngai pongi na ngai na butu kaka bandota mabe nanakopesanga loboko moto na moto na oya ye nakanisaki libota na ngai ekosunga ngai epesaki nga mokongo nasimbaki moto nakolela pasi elekelaki ngai yo nzambe oyo Docteur Willy motuna nange eza boye tozoyoka ba faux prophètes babimi ebele na mokilo ba pasteur bakangi bao ba mitakalisation bazoyokisa nzambe alola soni par là qu'est-ce que tu veux dire ozana oya kobakisa olobi tozoyoka yo Oui ngai nazoko s'étonner nango te parce que Matthieu 24e elobi ete il se révérera de faux prophètes ba faux prophètes bako bima bakoya ils séduiront beaucoup de gens beaucoup viendront en mon nom mais à la fin Jésus-Christ dira que je ne vous connais pas quand ils vont insister qu'on a fait de prodiges on a fait de miracles il dira je ne vous ai jamais connu c'est-à-dire ba mitakalisation tout ça besoin koyoka parce que ba toi comme si Jésus-Christ comme signe moko ya mbongo ba tu bien comme si Jésus-Christ est du cop Jésus comme business au moment na mutazo belenga prophétie benga numéro plus 243 81 50 22 801 papa ngeu naza na hôtel mais non ça c'est pas une prophétie on peut ça mutu prophétie que je donne l'exemple que babokeli Mariana Mbasu mais après une semaine moi on a koufi par exemple donc je pense que prophétie c'est pas vraiment la parole de Dieu. Prophétie ce sont les échos de la parole de Dieu. En Matthieu 24 le bien absoluté ils séduiront beaucoup de gens. Il y aura de faux prophètes parmi vous. Donc ça ce n'est que le début. Au moment où nous appelé si number moko ba besoin numéro obobenga. Papa ngai na un hôtel mais somme dans un hôtel dans un lieu secret. Comment comme ça m'a amené pour ça. Donc moi bakangi bangwe belawa donc bakwe babongo ndenge bayembaki ke tokokanga bango donc dans les derniers jours comme ça bizaleli na bango bomi tungisa te bana nzambe soyez prudents ils séduiront beaucoup de gens mais yo zali koyo kanga bien-aimé la prophétie par excellence c'est la parole de Dieu ainsi dit l'Éternel bien-aimé bondela sambela tanga Bible yango ndezali vraie prophétie Jésus-Christ yangoana. C'est Mariana en tout cas na yo ki na sepeli makasi banzembo yembi esalinga sengo makasi na yo ki na pesi Eunice na Rose raison makamba lobi en tout cas na ndimi bango ya osakana te. C'est Mariana Meta
nalingi oyemelanga nzembo ya salelanga bikamwa kamwa bato bayokango lamusana nous sœur Marie Misam toyoka elelo. Merci beaucoup maman journaliste Ursule. Salelanga bikamwa yawe salelanga bikamwa Yesu nokina kokufa salelanga bikamwa Yesu yo salelanga bikamwa salelanga bikamwa salelanga bikamwa Yesu yo salelanga bikamwa Yesu yo naleli bikamwa pardon nalogi yango nzambe salelanga bikamwa salelanga bikamwa salelanga bikamwa salelanga bikamwa salelanga bikamwa salelanga bikamwa yawe salelanga bikamwa yawe Yesu yo Yesu yo Gobe fingi fingi nga mingi nzambe Yesu yo naliaki na bango namelaki na bango papa babwakelinga malade Yesu babwakelinga bobola balesinga nde poison balinginga na kufa yawe salelanga bikamwa Yesu naleli bikamwa Merci beaucoup, c'est Mariana Meta. En tout cas, nous avons makasu. Toyoki lisusu beko ya Marie. En tout cas, merci Nzambalola a Pambolayo. Comme na moment toyoka pe Rose and Eunice, basi la biso loko moko po mokile sepela ya dega. Bote ya kolanda chaîne nanga Eunice Rosa et Eunice officiel toyambaki sœur Mariana Meta na yana Gishi. C'est présenté kasi. Ouais, bonjour, on m'appelle Sibino Mbote. Comme on a Gishi Nathan Luboa, naga guitariste chanteur. Oh, baza bande ko na biso, c'est on pona nga ko zalana bango so ensemble na mboka ya Congo. Merci beaucoup Nzamba Pambola bino. Oui, merci. Yangwana Eunice Ngolo Beloko. Merci beaucoup Neotali Video qui tourne Mariana Bayembaki Marie Misamo. Merci Neotali Video on autosal interview qui kapona binu bo sepela. En fait, ya pak na ba just bata video bisu bye. Oui, yangwana ngana Eunice Ngito Sukisa. Bisous, 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 bisous. Bye. Merci beaucoup ngai journaliste Ursula Katanga. En tout cas, bomoni ba superstar na biso to yambi bango to clôturer na bango to moni pe na sœur Mariana Meta yembeli biso to yambaki na pasteur Willy Lukombo Belka et sans oublier Kidaris ya sœur Mariana bomoni wana pe na plateau. Merci beaucoup, de bonnes choses.